Likambu ya kokamwa lisoto kobetela o lelo bandeko mwana ya poto ake kobala bongo na Kinshasa kasi tango azwi mwasi avaye na ye na suite butu ya liboso wana ayoki mwasi na ye solo ya mpuku epola akokite ake kolala na kanape. Deuxième jour ala na mwasi boye akuti bakomi misatu na mbetu. Mubali mibale na mwasi na katikati atuni mwasi qu'est-ce qui ne va pas. Moi salobi o mama na bango la kandoki makasi kasi leko ya kokamwa bandeko tango bala utaki poto aye na aéroport ya Njili mwasi ami memeno a valise na yo no na kozonga sunda ko na ngai te to kende kaka poto bake na ambassade boye wazoki déjà rendez-vous balobi système ezali down. Nzambo aneko révéler que mwasi wana azali mwasi ya mabe to ndenge nini mwasi yango nzoka bakutana kana ide ça fait 10 ans mais alobaka azala besoin asa mobali o ya yemoko. Mais 10 ans après, à Balité, tant que Kozonga, mais à côté de Makamu Oyo. Qu'est-ce qui a fait que Ndeko Oyo Azonga Ayakobala Mwasiwana? Et là, le cas de vie à Ndeko Oyo, Nawana Kosenga Yo, Oza na Limemia, Olanda, émission Oyo, histoire Oyo Kosunga, Oza Makamu Ebele, Bobenga wa pasteur, Bakota peu, pasteur a intervenu à Gata Lisolo Oyo, pasteur, Nessa Rabino, pasteur, Sotali, pasteur, Tebo Koyoka Makamu. Yango to développer car na émission ya Lelo. Kokamwa na Kinshasa bandeko balati si kwanga buchu ndeko aleli. Botala niveau kwanga lati buchu. Ozo kansango za munene nsoka buchu na buchu. Tala oh tu buchu. Ndeko bomoni ali kosala ba gesto abi bokanti nini? Ali kosala entraînement ezali auto école. Tala auto école pratique obaka na mutuka ye pratique avant na kiti aosala lokola azo kokumba mutuka. Oyo bakamni nyo. Et puis bokoloba o ba accident sala ma 207 et suis des morts. Passe à vous sakanate. Après je me suis dit, Alcima, on a fini en bouillage. On a fini en bouillage. Après, on a vu levier. On a dit sûr que ça a point mort. Si ça a point mort, on a vu Moutouka, on a démarré. Confusion zali ko salama na conflit o zali ko proposer entre bayaka na bateke na kwa muntu. Est-ce que bitumba o zali ko bumba koto ya ba malukukuna ezali mission oyo chef de l'état a pesa ki roi mini Congo Fabrice Zombi Kavabioko to ye mission na ye ezalaki kaka na kwa muntu. To yi komona bongo na kwa muntu comment est-ce que ye azo konte ko tia kimia na kwa muntu to yebi yango bitumba zali susu makasi pena ezali penate bitumba yaka makasi mexila ka bongo malembe ye moko l'infatigable azalaki wana alobi azali comme état intermédiaire au chef de l'état tché pour na kotia kimi entre bateke na basuku. Président de la République démocratique du Congo tangwa moni bato e peuple mibale o na tiawa babandiko bunda babandiko bomana. Président de la République atinda kingai mini Congo pona ya kozwa ba peuple mibale na sangisa bango makile sila kotanga. Bino ba député, bino ba politicien, ba oye bokota ki kati ya ba teke na kati ya ba yaka. Po ba peuple ba kufa ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lelo to sengi bino bokende musika ya ba peuple mibale oyo. Eloko ya mutu yo asali lisusu akomisi bongo babobondo batiki mandoki babandi ko yembela nzambe anatanda ba mabongo na kibomango pona formation. Exemple à suivre. Mama Yahweh, hey Yahweh, mama, hey Yahweh, mama. Nzalezo qui peut pouvoir tezo couper peu opposition te bisonos tozo souffrir lelo. Est-ce qu'il n'y a pas une bonne politique? Batu bazanga ki maele te, ba politicien maele bazaki nango, mais malhonnêteté intellectuelle. Ils n'ont travaillé pour que leur ventre. Lelo tozo lukato kende élection pour to pe sa chance na batu mususu ba banda pe ko yiba. À quand la fin de cette mélodie? À quand la fait bato ba pe makate ba koza la pembeni te pe bazota la politique musika bato mususu pe basala mieux que ye o chauffeur nini oyo azokumba mabe bakangi na roulage bazo continuer kokumba o joueur nini otozo pola maboyi ko bima po bato mususu bakota to égaliser atabi ya pamba problème nini bato totangaka bango na classe tozo vivre na bango lelo mutu totangaka na classe mais tozo continuer ko vivre na politique. Batu to mona kana bubebe meti lelo bazo diriger. À quand la fin de cette mélodie? Bano bazo sili sa classe na ba diplôme bako sala lisusu wapi? Population zo vanda kimia pona nini? Pona nini ozo sale la bateau? Pona nini ozo sale la bateau? Population congolais ozo sale la bateau pona nini?
Pour nini bozo sale la bateau la place que bozo sale la mboka. Mukoloni toko sala marche ya courant. Mukoloni toko sala marche ya mai. Mukoloni toko sala marche ya lipa imati. Toko sala marche pour basala nzela ya route à dessert agricole. Toko sala jour nini. Sala jour nini. Bambisi bazo kufa na ibale na pasi na motema. Opesa kaka mission bali ya ngai be bali ngai te. Na zongi désolé nza besoin molimo na ngai. Mbisi ya zongi. Radio Collective et Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokoya mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondimake na kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans iko mata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango. Ba Samuel, ba Chuchu, yango yo. Abika, la tsabana. Oyine to mutaka. Elengi tala ba fest. Bana, mwana bimi na fête. Batu ba mobanga. Soko lingo somba biloko yo. Omonike. Olingo sepelisa mwana na yo. Ko déplacer na yo te. Okotika na internet. Okomona adresse na biso. Yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso te bila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Bote na bino bandeko balandi ya radio lokoyi télévision bisika nyonso to bozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole masolo epa ya pito kuta na kapona kobeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso bato ya mangala comme na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ndeko soki okoti au partager together is one na ba chaque fois musala oto ali ko sala ezali pona ko nuire mbatu te pona ko sunga kaka ko penie bino esika ndeko akoyi yo okoya te lisoto ko betela ole loba ndeko masoto ko beta oyo ya solo ezali ko sunga batu ebele ezali ko lamusa ba esprit ya moto ko senga na bino bo sambela rapé mingi pona biso oui tous ensemble pona ko sala musala o evangelisation ezali kaka te côté mais ko talisa batu makambo de la vie sociale aussi
pratiquement yango pe ezali évangélisation lisolo ko pesa passe mwana poto ayepo bala fimora mona kakala mais amoni ki mona meso nde bomona sommaire wana yambo toko ba wana tika to développer bongo ba titre oyo bomoni na sommaire. Likambu ya kwanga tuzali koloba c'est comme si bato bazali koyoka te to mona ki bala esi kwanga bakasa mbalele kitala sikoboye elonge bakasa bala ti kwanga butu nde kwa sombi kwanga ya 1000 francs afungola boye kwanga epesi boye kwanga muke butu na kati ya swanga kuna epesi pasi ndeko oyo aleli bandeko to sungana ko boye te pasi bandeko na ebite Kishasa oswezo kende wapi mama filme kwanga botala makambo za na kwanga na sombi kwanga oyo bomoni oza 1000 francs na sombi kwanga total na biso na bino mama filme ana kwanga ngai te filme na kwanga botala mama bimi na kwanga 1000 francs botala kwanga ta bino moko tala kwanga 1000 francs parce que là on y basali ba vimbisi na se awa on dirait que ça kwanga nzoka batie buchu donc buchu ti na kacha kwanga botala niveau kwanga lati buchu ozoka ntsango za munene nzoka buchu na buchu tala tu buchu mkonza mboka tala makamba kwanga sino te fwe na fwe nzambi kaka kwa luzolo sino no chief kata makambo ya bozali ko luka esika ba chauffeur o ba osa ba accident ba 207 ba esprit de mort consort esprit de vie kasi to na fondement to école ba ali ko kende ba ali ko tangisa bango nini pratique ba ali ko sala ndenge nini tala ndeko oyo pratique ya to école afai na kiti ya plastique azo repesa bango pratique au côté machine au saliboye on a tia embrayage c'est comme ça na mutuka mais na illusion esprit ya afai na kiti passe landa après c'est Alcima, on a fini en brouillage. Après, on a vu levier. On a dit que ça a point mort. Si ça a point mort, on a vu Moutouka. On a démarré. On a démarré Moutouka. Moutouka est démarré. Après, on a vu l'infini. Accélérateur bandisi ko kutambo malem na chepe vitesse déjà il y a pas moi première vitesse tient déjà ainsi que il y a accélérateur mutuka bando ke malem après na komi na matière deuxième et pour première après c'est là voilà donc après deuxième est-ce que vous trouvez ma casse na tiki osia na tiki ko na bonne vitesse comme na embouteillage sur embouteillage na fina fois ya katikati malem ko kichanga vitesse pour parcourir mutuka bien pour parcourir mutuka bien que le malem parce que ce bien accident mutu azanjela mutuka na tensa kwa katikati likambu ya roi mini Congo Fabrice Zombi ebadi ko faire couler beaucoup d'encre bato bali ko yebate mission oyo chef de l'état apesa ki ezali mission asala nini kasi na nzela ya correspondance to yebi to tunaki et puis to jui accord ya solo mokonzi ya mboka apesa ki mission akende bongo kotia kimia entre bateke na bayaka na kwa muntu kaka na kwa mutu mission na ye ezalaki bongo na malukute ezalaki na kikwiti te kaka na kwa mutu kasi biso na bino toyebi ke sika boye na kwa mutu mwa kimia ekoti bitumba yaka mbangu kasi esilaka malembe ye moko akei kuna alobi azali kuna lokola ta roya basuku te kasi akei lokola eta facilitateur médiateur ya deux peuples wana bayokana bavanda ensemble ndenge chef de l'état alobi d'ailleurs mabele ezalaka ya mutu te mabele ezalaka ya l'état atiaki kimia eloko ekamwisi biso pe kuna akei abimesi bamobondo wana bamobondo yango pe babandi kutu koyemba nzembo ya nzambe babandi kosambela landa Nicolas Mibeko ndenge bozali na chance que président de la République c'est un Congolais de père et de mère à comprendre facilement
ke ezali makambo ya mabele ali abengi ngai mfumu alobi mini Congo yo nde noko bayaka yo ndo yaka na bayaka na yo kuna bazosala nini bazoboma bato kende opekisa ba président de la République démocratique du Congo tango amoni bato oyo peuple oyo mibale oyo na tiawa babandi ko bunda babandi ko bomana président de la République atindaki ngai mini Congo pona ya kozwa ba peuple oyo mibale na sangisa bango makile esila kotanga bino ba député bino ba politicien ba oyo bokotaki kati ya bateke na kati ya bayaka po ba peuple bakufa ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lelo tosengi bino bokende musika ya ba peuple mibale oyo na kombo ya Nzambe na bakoko na biso fumugi mbangu telema mbote na biso eloko ememi biso awa ezali makambo ya sentiment te yango wana lokola président de la République démocratique du Congo azali papa ya bakongolais nyonso ya koyoka na musika ezali mabe yango mokonzi ya chargeaki ngai po ete nasala commission ya pacification bitumba eyaka mpe esilaka boye te koyana nga awa na ye na kalite ya mfumu basuku te na ye na kalite ya arbitre na ye mpo na katikati na muteke na muyaka babalana babota lelo tende na 2023 ou na 21e siècle bokoki kokabwana tata ya solo akabolaka batu te moto azali na droit ya kobengana moninga na mabele na kati ya Congo azali mabele eza ya leta mais bo respecter ba juge coutume ya baninga ngonga bitumba esi eleki ngonga oyo président de la République oyo ayepo na démocratie alingi ete bana ya Congo bazala esika moko kasi ye pe pava izombi kwa mini Congo azali koloba yango clair azali koyebisa bakondi bato bali ko provoquer ba guerre oyo bato bali ko provoquer bitumba oyo ezali bongo ba roi ya bateke oyo bayebani très bien alobi yango tout o bamobondo wana bali ba agresseur te bazali bayebani ba roi ya bateke bayebi mobondo moko na basi na bango na bana na bango soki balingi kimia ekokota kasi oyo salama bakote ya maluku kuna ye azali in charge nango te oyo tolobaki te tolobi ye charge ezali kwa muntu sika bosoki na kwa muntu bamobondo bao se rendre kimi ezali kokota est-ce que bamobondo o bazali bao koboma bato est-ce que ezali bana ya mboka na biso to ba mercenaire bato mususu ba il y a pas de mercenaire est-ce que y bato ya il y a pas de mercenaire bango nyonso bayebani malamu na bamfumu ya bateke bayebi bato banani o babundi na bango bayebi bilongi na bango bayebi bana na basi na bango ba famille na bango il y a aucun étranger na kati ya makambo wana bamobondo basimbaka minduki te bato mususu bakosala yango batomboki wana basimbi minduki te bon mingi bazobunda na baminduki na bango ya bapupu parce que presque baminduki oyo babotolaki na FRDC na biso parce que omoni baza bato ya mboka basali bakisi na bango mpona baprotection soki soda bete masasi ezwi te bango bakoya babotoli soda munduki oyo baye batake bamilitaire oyo bamilitaire baye kotake bango si ça marche pas les militaires abandonnent des armes bango bazwi baarme wana et na kozwa baarme wana ntango tata mokonzi ya mboka depêche biso précisément ngai na équipe oyo tokei na kati ya plateau de bateke tosololi na bandeko wana to comprendre que ils sont pas les rebelles pour nous on a compris que ce sont des gens mécontents avec un comportement peut-être entre bango na bamfumu na bango quand on l'a parlé avec eux ils ont compris et bazwi baarme nyonso wana bakomi kozongisa biso
babilili ezali tokopesa na bino bolakisa bakomi kozongisa biso ba arme wana et puis bandimi pe pona kotika makambo nyonso ya mabe wana babima basolola na bamfumu na bango po ete baluka koma ko arranger parce que mabele ya plateau de bateke eza mabele ya muyaka te eza mabele ya musuku te ya mumbala te eza mabele ya bateke ba problème et pas un biso ba africain précisément et pas un biso ba congolais so vous avez un problème ba vana na se anzete pona ko solola. Est-ce que au arrivé à kovandisa bango nyonso wana des parties au ba ko créer problème wana pona koyeba l'aîné a problème ezali wapi? Mais c'est ça que les chefs ils sont là. Oh il y a ba victime. Oh ba de l'autre côté au ba ko les chefs coutumiers teke ils sont là. Ils sont venus pour ça. Bafumu oye ba teke oyo bazana posa ya paix. Nous avons au moins 30 na kati ya commission oyo balingi paix. Mais ba oyo bazo sala mobulu bozo mona bazo kendaka na ba MONUSCO bazo kendaka na banani tout ça là c'est eux qui veulent pas que la paix ezonga na kati ya mabele parce que ba intérêt na yango bango moka nde bayebi nini bazo koluka. Mais est-ce que Oluki ko aborder bango lingi ko ça ko solo? Mais on a envoyé plusieurs fois, on a envoyé les gens même bango moko bamfumu o bazali awa basali ba démarche pona ko zongtse ba ko benga baninga na bango wana basonga na kati ya ba raison yaya tokobetela osika boye lisolo oyo nasengi na yo okokota bolanda yango na limemia po ekopene bino lisolo ya pasi ya solo bandeko biso ba diaspora oyo na bali te olingi kokende kobala talaka mwasi nini babalaka na yembelaka bino chaque fois mwasi ya kobala batalaka na bizerlili ata akotaka tata akongenga tala ezali nini epi awuti na famille nini ya solo bandeko tango ya kala pona kobala ezalaki bakotuna yo mama na yo nani koko na yo nani village na bino nini awuta wapi kasi mikolo yo bato bali kobala kaka kibuliki ndenge wana okuta na mutu na poto obali okuta na mutu libanda obali ata na Kinshasa moni fe sepe na yo obali est-ce oyebi background on balobaka na anglais oyebi te landa lisolo ya ndeko oyo ndeko apesi lisolo azali bongo na mikili ya mpoto na États-Unis d'Amérique. Papa Fiston beta lisolo o pona ko penye batu oui na baya musala sha ko penyaka batu ye na Kinshasa azalaki bongo na Congo démocratique na Kisangani to baya na Kisangani solo oyo ezali na Kisangani ye na Kinshasa ekei bongo pe na Amerika bande ko bokota oyebi ndeko mongo ya Kisangani tindela lisolo oyo ndeko États-Unis partager mbote na bino kuna bande ko bana États-Unis na boni bongo ndeko na ngai Kapenda couple Kapenda depuis États-Unis d'Amérique mbote na bino ndeko oyo papa Fiston nazalaki na 22 ans na Kisangani tangu na sisaki classe nazwaki musala moi jeune déjà à 22 ans j'ai musala abandai ko sala musala à 22 ans à l'époque wana zaki l'époque à Mobutu na luveza yaki très bien tangu ande ko sala musala akoma ikutu sous chef ya bureau zaki musala l'état na ministère ya finance landa de solo très bien tango musala évolué yepe akomaki azokende siko université aokende classe tango asilisi université bandeko baye komite ye tango ba mite ye ake na Kinshasa azalaki sous chef de bureau adjoint akomaki bongo chef de bureau na ministère ya finance mbongo ya kosakana te donc jeune moko pena posé kaka ndeko boyebi na 22 ans travailler mbongo déjà ye moko tanga ye koma na 28 ans bandeko esengi abala alingi abala abali mwasi na ya kitoko ya kosakana te na 28 ans babandi ko évoluer boyebi à l'époque ba mission de service ezalaki presque chaque mois ba frais de mission les jeunes étaient très bien kosakana te à l'époque déjà de 22 ans à 28 ans avec kosimba mbongo tanga ye kobala ndengo wana akokisi 32 ans et consort qui c'était très bien tangu régime eko chité ya Mobutu avant que le régime ait chité il y a eu un temps ye ayeko koma akosaki politique ayeko koma kutu directeur à cabinet adjoint ya ministre ayeko koma directeur à cabinet ya ministre moko songolo asalaki politique donc esengo ya vie à l'époque ndenge zalaki ya kosakana te et puis par après a préféré ki azonga na yesu na ministère alors ndenge boyebita mboka zalaka bien na kala babanda ko recruter chaque année ba ko recruter ba nouveau venus ba nouveau fonctionnaires alors bango pe na ministère ya finance ba recruter ki ba nouveau fonctionnaires ba to ya ko sa test basi na mibali ba fina ba garçon belé azalaki na mwasi na ye na bana na ndaku bino boyebi kaka mobali pe moko
esengaka mwa nzondingi soki alingi. Alors akweki na fi moko ya kitoko ye mpe azali parmi banouveau recrue na ministère ya finance wana. Aapproche ye, asepeli na ye, alingi ye, bakoyi bamakangu. Ye azalaki na mwasi na ye deja, mais batikala ye kobima te. Jeune fille oyo ya kitoko malamu, mwana malamu, ayebisi ye, ah, yo oza marié. Nga naza marié te, oui c'est vrai, chef de bureau, mais ngai pe, pesa ngai chance, na luka mobali oyo ngai, pona fonde pe foyer na ngai. Papa Fisto tonga yebisi nga ndenge wana moni ke, ah, moi je kamera za sérieuse, promesse ezate. Na ndimi, na tiki fiona kimia. Asa la vie na ye. Lana longtemps, siko tangu makambo eko changer, Mobutu, que je rends hommage, Maréchal Mobutu a accueilli deux partis, Moussa Koti, Makambalé, Osamba Sou, bien vraiment, n'a décidé, n'a bima nangai, tant mané ko luka, mouna, salam Mobutu, va trouble, a bimi, yena moi sinabana, bakei bongo na Amerika. Tant bakei na Amerika, n'a pas la vie très bien, et ko sala ke, mama, moi sinaye, abeli, Nasima akufi. Donc madame yandeko oyo akufi na bikili ya mpoto. Atiki ye na bana. Boyebi la famille soki papa akufi ezalaka moi mama ko tenir moi ndam mpazali moi si pa yebi bakipaka bana. Kasi soki mama akufi na famille ezalaka mbilinga minga osakana te papa ezala ba secret musu ya basi ifa bana osala doki ezalaka difficulté tango kende classe pardon tango kende musala kipe bana ezalaka ba mbilinga mais soki olingi bana yo okosala yango kaka pour la kata libala esengaka ko s'entraider mwasi na mobali. Papa Fisto to kundi mama mwasi na ngai na vandi à peu près 2001 2002 2003 2004 2005 ba 5 à 6 ans moko boyi. Esengelaki na ngai na bala na mikili ya mpoto na zonga lisusu kelasi na classe na école na université kuna na kutelaki na mundele moko collègue na ngai ya kelasi ya université na Bali ya lobi ya Bali na ebiti so bazaki copain et copine mais abi ya Bali mundele wana aina ndako esika bana mane kofanda siko chose grave bandeko yo moto lingaka mundele tala mundele tala makamuna ye mundele wana papa Fisto ayebi kolamba te mundele abi yango clair nga na yebi ka kosala ba gâteau esili na kosala soupe kaka sauce donc yo na kata libala mundele to banolia kaka ba sauce na ba mapa non ça c'est n'importe quoi yaya kolinga mundele vraiment utu mwana mwasi abali donc c'est-à-dire quoi je voulais dire vraiment utu mwasi ya noir abali mbala mundele akokende ko bala mwanda mundamba ke yo mobalo bala mwasa mundele yaya ofo pika ya mwaso okende ba restaurant mingo tondi ko mona mindele ba ngona bangodo mutu mbala bino na tongo boye na restaurant ko melati na midi boye ko lia lunch na poka boye ko lia ata bino moko do bino fina mino ka restaurant sana mapa na mindele ya solo sinote mawa mingi biso ba noir po mwasi ya mutu mwindu ko soko bemena na restaurant lelo andimi yo ya mibale emsa to papa na lemina mama restaurant to la mbaka na ndako tala basi pede yango femme noire femme africaine bongo nde ezalaka soko moni mwasi ya mutu mwindu asoka na moka via restaurant o bateka oyi emporter wana mwasi malamu te bandeko je vous dis vrai mwasi malamu te parce que mwasi pene ya malamu femme noire femme africaine restaurant ça ba circonstance moi réunion zali meeting et puis ko famille boye na marché quoi ça beaucoup na famille OK bouler na restaurant c'est bien mais ata bouler na restaurant ndeko et ça ba ndeko suba to na la mangote ya neti ngai ata to na restaurant to lié so na so na ndako il faut na lier le subuloko ya ndako te d'ailleurs mindele msukutu wasi ba timbeli yango ba lingi suba ndeko na mindele te ya mona mundele a ba la mwasi ya noir avec restaurant ça dépense mwasi ya noir ba linga na ba restaurant mingi te c'est bien ba komi so qui me deba de comprendre et mo biso moko papa Fisto moi si wana donc tellement hier ayebi ko sala mapa na soupe j'étais obligé ngala la melanga ba na ngai ngamoko chaque jour la melanga ba na ngai po ba lia pena bien pa bana ba congolais ba mesane bloc la biso ya mboka siko pona ye moi chez la mone ki voilà na jupe na vrai cuisinier au fala melanga ngai et comme baby leo na kolia makayabu leo na kolia salade leo na komi kolamba na mwasi wana papa Fisto na talibo na bi oyo komi loko msusu chez nous en Afrique
C'est la femme qui prépare, elle donne à ses enfants, elle donne à son mari. Oye comme le contraire, mbadi, kamunuko. Oye kurate. Na ekotika mwasi wana. Tangu natiki mwasi wana papa Fiston, na se décidé il faut na zonga na mboka na bala mwasi ya mboka na ya na ye awa. Oyo zaki mabete parce que mwasi nanga akufaki déjà plus de 5 ans. Ezaki normal. Bino bolbakao soki mibale bazelaka te so mwasi akufika lelo ina na bali na kosibino papa oyo azeli pendant plus de 5 ans. Te na bakani exception zanga te. Papa Fiston na ke na Kinshasa na komi na Congo na Kinshasa na bandiko luka la monite kasi tangu esprit na ngoye kozonga tangu na ade kosala na ministère ya finance fi moko bo jeune fille na lingaka ye tokabwana ka pete mais aisa gingai nga za marié ye fa lokabobal na ye ya vie oyo bakozala na ye na pepe chance na monaki azali mwana moko malamu azali éduqué azali makanisi malamu pozaki mwasi ya bandundu kitoko tala basi na ndenga mabete soko ke na Congo basi oyo bazalaka en fait batangaka mingi ezali basi ya bandundu atangaki mingi azalaki intelligente elobeli wana emakaki ngai na keiti na ministère ya finance papa Fiston ko luka jeune fille wana et cela avait passé ça c'est il est à peu près 10 ans bana to kabwa na ina kenda poto bakanso do tout ça qui 10 ans à peu près na comment on a coûté na ministère changement ko sakanate ba changer ba tout na tout ni ba bino yeba mité quelque part mais j'avais quand même réussi ya kozo numéro na yi ça va na koki pour na luki mwasi na moni pété na zuni na avion na zongi na ngai na Amerika tango na comme na Amerika na bengi numéro ya fille yangu et sonné to solo lina yi na se présenter encore la rappel oyebi ah oui na yebi chef en tout cas boni okenda boni oh comment l'Amérique ah c'est bien oh abi oui na comment l'Amérique na tunie boni position na yo oyebi saka ngai ke ozoloka mobali oya yo boko bala est-ce so bala habiter na bala te oh bala te disons luka kambali ya yo bon ça va ça tombe très bien oyebi ke ngana dinga ka okaka ngai c'est vrai que yobi dazaki na madame na ba na mais madame na nga kufa ça fait 5 ou 6 ans comme ça donc na siko na besoin na bala yo Fia lobi, non, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. D'ailleurs, kuto yebi ke tolinga naka déjà mais ça ki yo na boya ki pona yo, c'est là qui na mwasi na yo, ça tombe très bien. OK, problème exact. Nzoka jeune fille wana papa Fiston ye abal bon, koba c'est trop dire. Pasteur moko apese akanga ya lupangu. Kokanga o akanga ki lupangu talaka à l'époque jeune fille mo zaka so na âge ni na yebi to peteka ba 22 ans. Ba 22 ans to piata 22 ya muke 22 ans. Ba yo na 10 ans après, soko longo di au bati 10 na 20 comme 32 ans. Oh, fia mo loko la donc déjà 32 ans awa na ko ma déjà butu. Ba fi ba la ndengo wana. Soko na ba 16 17 18 on la fière holdinga inana. I don't want and ngite boy, on ba fière. Taka ko 23 ans ba fière de kaka. 25 ans, oh non, na lingi yote na loko mbala bien. Yaya, mbala bien za randeni. Mbala bien za randeni. Yo na 25 ba olinga ote na lingi mbala bien mbala la mutuka mbala bien la mutuka na na yeso mbala la mutuka za mbala bien vie ça très compliqué okolinga mbali mususu yaya asana le côté mais bon ça li vit ensemble mais ko koma na mbongo ensemble mususu po okuta mbala so déjà mbongo au continuer mususu pe moi ça na mbongo ali mbali ça dépend yaya je préfère encore yo olinga mbali oyo okuta na le côté bobandi vie ensemble parce que o so okuta le ko ça na mutu mabe a ko torturer yo. Oh, mobala bien. 25 ans, mobala bien, yete. Excusez-moi. 30 ans, mobala bien, ozo luka, ayo yate. Tant on aussi 37 ans, obali ko luka mobile nesto ayakaka. Bato ata santela. Si yango pe amona ate yo 37 ans, o comme déjà butu. Ba ko na chiko bane ba 17 18, yo o comme déjà kala. Tant on aussi 40 ans, o nga na bala Yesu. Aucun église. Ya ngoko mwana ba fia ya 35 matat ba tonda l'église meke na bala Yesu. O bala Yesu te otura likolo ya yo moko. Totimbela. A dara ko payer no combien? Fi wana o ba lingaka à l'époque on est andima na chef ya bureau, on ne sait jamais venir ngo sa nani, on ne sait jamais. Tanga oki mutalingaka ekala mwana ya poto abengi ya rekota bin obena mure ya lia. Nzoka ye bakangela lupong pa pasteur moko
na Kinshasa wana passer ou église kutu sono ezate donc l'église o ba ganga dangana nuana donc il y avait encore une église tango ki siko ndengo wana yefi yango ayebisi pasteur ono mikolo ndenge zawa yo kutokanga lupango kaka pe eloko moko te ba parala nga ba osilika nazonga nanu mena banda koya ti so sale effort opesi mbongo no so libala wana je peux venir parce que la monnaie peu normal la bino pour mesate banda koya azongi pa na bango azokoya e moko ye moi 2 jours pas pasteur alali akeyi na sanyo stundengo wana esa na bandengo wana en tout cas kotoyo akolisi pena conversation dialogue na mikiliste dialogue wana c'est là qui inane alors tangu ka balingani ndengo wana boyebi mikiliste alingai pe mwasi ba forme mande ko ya mbongo zoko ya chaque mois après une année ya conversation mikiliste États-Unis a décidé siko abala atindi mbongo d'abord avant ça jeune fille wana abengi cousin na ye na cousin na ba bengi siko yo ndeko o ya États-Unis mikiliste cousin on a cousin nga awalinga solana yo cousin mta solana nga ito baboti oui c'est vrai que papa na bango déjà akufa ki me mama azalaki cousin bengi allo oui cousin papa na ebite na lingo pesa nga garantie ni opesa nga ke yo olingi pena ndeko na nga mon frère na lingi ndeko na yo nga mutu na bengi ye mta bengi nga ete o témoin na lingi garantie po moni biloko bino mbali ya poto botala ka ba aventurier mbali obutaka libanda bataka ba aventure na ndenge nini ya bitenga za aventure na ndenge nini o komona boye oye ko lexela etan obali eta bi me papa na la garantie ko pesa yo tenga na lingi ye garantie moko ezati tani ninga na ko lekisela ye bon de toute façon nga na poto soki amoni kasi mobali na ye akoko bala na ye pona yebite garantie ninga na ko pesa yo ya landa li solo très bien ça va une année après papa fiston na ye ko pesa mbongo ya libala basala pena mariage coutumier ya kafu nyonso tukuna sikoyo boyebi ya moso mutana ba gentillesse a perdaka contrôle fi wana zali kuna mama pasteur na mariage na ye abengi site ba ndimi musu église ba ye pe consort donc ba connaissance na ye ya mobali o ba yebana kala ba ye mariage ya kafu tala ka mutalia ka dollar bokomi mwana États-Unis d'Amérique ya dollar mariage pene ya kafu salama batu ba lia ba mela ba sepela ezaki samedi siko dimanche ba oba kendaki église parce que ba wali un temps au moment pasteur abale ko ya shooter ba ba kité batu musu ba fana na ba oni aboyi likama fa ina ni aboko tuna kasi misusu ba linga ka pena ba tuna tango culte sili ba bengi pasteur yaka na noa vanda chai bonga vanda wana pasteur qu'est-ce qui ne va pas wapi mama pasteur aliko kokosa non ndenge tu vois ma pasteur ça nda ko za ki mo occupé yango mikolo azo ya te mais dimanche prochain beaucoup monde ma pasteur mais pasteur ozokosa lobby bis to tala ki na fête ya mariage ya mama pasteur abali mwana ya poto boni boyeko oui mama pasteur abali abala ko mama pasteur abali neti mikolo yo na sarabino le kalazalaki les paroles s'envolent les écrits restent siko mikolo comment na parole na ba écrit na image na vidéo tout ça reste dans la téléphone amour balaki si papa pasteur omoni moi na yo abali papa pasteur a eu vertige kiol abali nani mwana ya poto et puis si pasteur qui peleke sa bosakanati pasteur et puis si ma trouble tala yo ba ju moi si na yo obane ko compter moi na votre ba ju moi si ba bali moi si na yo et puis mtabali moi si na yo aleki na mbongo aleki makamna surtout moi si abane ko kosa yo et puis si pasteur kiol la bosakanati bandeko landa li solo bandeko tozonga wana siko koto tango babali jeune fille officiellement chaque mois bilamba ezali koya bilamba eza koya mbongo chaque mois ebane kozanga te pona fille wana fille comme na en tout cas na komi alors ndeko mobali asali ba démarche no surtout pour moi ce n'est ya as américain a comme les américains wana américain moi ça kufi no so normal il faut bala moi c'est mususu tango atindi siko makambu akena immigration asali makambu no surtout atini l'ambassade des États-Unis pour la moisi akende bongo kozwa visa
sikoyo pasteur koto epesi jalousie yaya makamba bolimo ki paraît la pasteur la avocat on a ça pour la attention yo tikara moi ça que na chef papa pasteur on a que papa pasteur na ki olambe la pasteur ba ça la moi ça olambe la ti que la lambe la eba ne to komaka ko atabino moko pendant que moi c'est non que na ambassade pour na démarche nzoka pasteur asalaki attestation de mariage ya lokuta ya fake akena ngo na ambassade wana États-Unis ayi moi si on peut passer visa te moi si mobali o abali moi si na attestation de naissance ya de mariage ya ngoyo mais alingi abala mbali mso akimi ngai ambassade tali bo mais o attestation de naissance pardon de mariage non abenga siko moi na poto na mikili mais yo ebisi biso to pesa visa et pas ya moi si na yo bali mais tala moi ça va déjà attestation de mariage ya ngoyo un certain pasteur siko moi na mikili abengi siko moi ça mais comment yo so bala pas pasteur moko boye et akena ambassade ça dit ba désordre moi si a convaincre ka mbala na ete lukuta ouais ça ka ba jaloux et c'est nga pena bala na sorta ça ka jaloux moi la poto atindi famille ba ki ko vérifier ba zui attestation de mariage wana ba ke na ngoti na commune o baloba ki ba vérifier na commune boye non ba yebi ngote mariage ça na arte donc ça c'est qui faut mukanda abi laisse comme boye na lingi pe moi na ngai me ngamo ona kita na Kinshasa na kende na zola visa na ya nayi papa fiston na yebi moi na akufa ki na botre déjà na bana na memba na ngami bale ba kuma dia mikolo to ke na bango bamona mama na bango oya sika et puis to zoyer to ya nayi to zoya vient là-bas na ngami bale papa fiston to komiti na Kinshasa na zoki suite moko ya bien ya 2 chambres salon na ville wana siko yokali solo papa fiston évidemment ngai mobile na ina zali ko ya n'est-ce pas il faut moi sina ngai poste na bali na pesi mbongo makamna so ayako zwanga na aéroport kaka ndenge zalaka papa fiston to komi na aéroport to kiti moi sina ngai ko ya potu na nini moi si wana yako zwanga na aéroport mais ayena ba valise déjà ya bilamba oyo a revoyager na ngodo ya asa miel déjà mobile akute na aéroport akute na valise déjà bi ma chérie qu'est-ce qui ne va pas valise ya nini o tenga na miel déjà na kozonga suna ndako na ngate na kozonga pa na biso tende na yeboy na to kende ka mala moko mais fala kinga na koma nan bo promesse ate papa acheka na si ba kei na suite wana suite zaki ya 2 chambres salon ba lié ba meli cousin qui na ba zongi ndako batikali obomesano alors il faut ba tester mariage kaka ndenge zalaka na benga oni nuit de noces bokomi c'est que bien bana balani na chambre na bango ngai pe na madame tolali na chambre na biso papa fiston likambo ya kokamwa tolali na mbetu na mwasi nazoyoka mwasi na ngai solo ya mpuku ya epola wesi do beba ndako saka na mpuku to mpuku soka poli ndenge msa solo ya mwana mpuku a poli solo pene ya mpuku na lamuka mais qu'est-ce qui ne va pas chérie lamuka mpuku akufi wapi nga na soko na solo mpuku te soko solo mpuku te nga na soko yoka solo ya mpuku kusaka papa fiston solo wana okokoka yango te solo ya mpuku wana okokoka yango te na bi non je ne peux pas continuer comme ça na bimi na tiki na chambre na ekola na canapé na salon wana na suite na hôtel moko munene na otanga kombote na Kinshasa alali na salon mais qu'est-ce qui ne va pas? To lukampuku na Tunis comme moi tongo. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas na comprendre? Solo mpuku e utu abe ngona ndengo na tongo na oka solo ante. Évidemment, nga na poto déjà papa fiston na sina zwaki déjà rendez-vous na ambassade des États-Unis na koyana moi na ngai pour apesa ye visa. Na tongo nango na komaki na week-end. To cheka week-end ko la samedi, dimanche. Alors lundi moko beto mardi il fallait que na moi na ambassade des États-Unis. To que na ambassade des États-Unis parce que États-Unis déjà est un grand pays, rendez-vous passer ma campagne, ba ba na ko ya histoire. To koma na ambassade boye, chose grave. Ba koti boye ponga na yaki na $15,000 papa fiston. Il fallait que ça la mariage civil là pour mariage qui coutumier. D'ailleurs, mariage aux reconnu dans la coutumier, n'est-ce pas? Ils ont déjà mariage coutumier, il fallait que ça la mariage civil là moi c'est consulto kende. To koma na ambassade boye système ya ambassade ezali ko sala te papa fiston yaya to so solo moko
nzamba aza na bandenge ebele oyo épargnaka bato yaya système d'état unis d'Amérique esala te na ambassade babino système esala te eza down il faut boyo jour mosusu apesi toya semaine prochaine oh système esala te ndenge nini ça va totie na se tozongi ndeko wana efalaki asoso yaya eza na bandeko so lobaka oza mwana ye oza mwana elaka nzamba koprotege na ndenge nyonso ye efalaki atimbela mwasi oyo nakoti koke sola mpuku kuna sola mpuku toluki mpuku emonani te bon mobali ne ya pasteur amemati bacertificat ya mariage na ambassade bapesa ye visa te esimba te sikoyo nga moko na ye système esala te bon au nom de l'amour andimaki teke likambo ya mabe ekoki kozala wana bazongi papa fiston chose grave nous devions consommer le mariage n'est-ce pas oui talaka mwasi et puis na méchant petit toi ça fait 10 ans on a linga tantaka jeune fille à sérum à 22 ans aisanga lo kombali ya yemoko donc ngapo na ngana yebika do mosekat pour aki mwasi pene ya malamu mwasi ya malamu donc ndenga kochanga parole wana bake no 3 mwasi oyo bandundu oyo en tout cas donc ti lelo pene azaka la moseka bokomi nous devions consommer le mariage lobe rataki lelo pene on doit le consommer pourquoi na data so ba lelo papa fiston tola na mbetu boye na remarqué na mbetu komi 3 personnes mibale do ngai kotoyo mwasi yango na katikati mobali msu pembeni il soit vraiment ndeko salami tambo na mukilo mona makamba ndeko masolo sto kobetaka awa nga moko avana bete pesenga na mutuko soit mais maîtrise ndeko mo abenga pa fiston masolo ngo beta ko maîtrise ngo ne o beta di solo ko sala ki oui tant zo beta lo solo do il faut to ça le quoi to kota kata di solo bokomi to beta lo pena pour comprendre très bien et peigner peyo mbote na JB Minard na Dublin on est ensemble la bossanité maman Charlotte à Londres Pigeon à Londres komi na papa président Ibrahim Yannick baoyanga Lusako on est ensemble papa fiston na mbeto ko misatu mibale mwasi na katikati c'est quoi ça na ganga Jésus mobali wa mso alimo na mbetu na lamuki na esi mwasi lamuka ça c'est quoi ça comment est-ce que na mbetu to koma mibale ndenge yo mwasi mo na katikati mwasi akomi ote famille nanga en tout cas famille nanga basala kindoki bakasi mama nanga za ndoki mama na za ndoki ndenge nini ata mama na za ndoki vraiment boy papa fiston badi ko sala nga suspect ça va likambute na esi moi c'est bon problème ate to que rendez-vous ya suka pour sa visa benga na lingina mona quand même famille na yo na mona ba famille na yo ba ya passer na mariage ngana zala kite banana ye une semaine ngo na mona bango te kaka ba camarade no bazoko ya ba cousin papa fiston na suite na zo ki wana talaka bango ba fana bana quelque part Mexico akomi ko va na ville na hotel munene o amona na TV o ayoka ngana basanga o vana wana suite pena fete la osaka te ko lia ko mela mais mama na yo azawa po mama bokilo abotelinga mwasi aya amemelanga ta maya pamba na mona mama bokilo afato ke na poto na zo mema na poto mais il faut na mona mama na yo papa sa kufa fana mona bandeko ba oncle o te ko mona bango te to ke neka poto so to ko na poto na ko expliquer ba kamne surtout o expliquer nga na poto ndenge nini valise to ça déjà o na valise d'aéroport expliquer nga na yeba qu'est-ce qui ne va pas quand même attends maman moi ça mabe na mona quand même maman na ko ça semblant et puis maman bokilo aye au mona été o la mbela ta pondu ya matamba pambo pondu kaka rien na mona moi ça linga ta na mona mwasi na mona famille na bango na bi o ekomi loko mususu papa fiston na kanis na bi nazo komona oyo ezai eloko mususu na bi ça va promet comme ça ngana zonga na nu poto so na zongi poto comme ça je verrai moyen mususu na loki formule kaka pona dozeyi papa fiston na zonga na bana na ngai poto na tika mwasi wana na kisasa to zonga tant to komi na poto yo kasi ko makamwe bimi
yoka makambo ebimi nzoka pasteur wana ye tango amonaki ke bazwi mwasi na ye oyo akangaki lupangu pasteur atiki église panzani ake kokota ndako ya nganga yaya tala bapasteur bekiso ndango sambela kundima ya solo ekobikisa yo tala liwa kundima ya lokuta okokufa buzoba na yo losambo efutaka yaya losambo epolaka te o pasteur atiki église yokoko bonganga solo wana ya mpuku na manaye koyoka pasteur nde ataki ye solo ya mpuku wana abaki mwasi wana nga kimi ngai ye akoyeba tala niveau ya pasteur beglise otokena kosambela bandeko yango tana kobetaka tango mpo na prophète Alijo na yebi bandeko na yebi de quoi il est capable ya sapene ya nzambe prophète Alijo pasteur wana ya sasa atiki ki pastora aki koluka kisi donc c'est que il a reconnu que pour na ye diable est plus fort que nzambe pasi siko bandimba osuka ndenge nini pasi papa Fiston azongi na poto na ye kosala banquête na ndenge na ngai nzoka mwasi wana oya ngai azalaka na ye mosekate d'ailleurs pasteur wana ba vérité donc azalaki na ye ebete baninga mususu tutaka ba camarade na ba beta ba leka donc ndumba ya kosakana te et puis chose grave tangu peut-être ale ko bola kutono ba parents na bango na yebite soki mama azalaki na ndoki to ni me ye moko cho papa Fiston nzoka na monde na bango invisible kuna azalaka princesse na yebite c'est que mobile na ya butu mutachaki solo wana ya mpuku to pasteur na komi na confusion papa Fiston on a confirmé que ye moko grande sorcière ko sakana te mwasi wana tala basto balaka heureusement nzambe azalaki na ngai épargné ngai aboyaki talaka ba démonstration mwasi nga az américain na tindaka na ambassade babo opie visa nga moko na ye na joye na quelle ambassade au système down na la mbetu boye mwasi ba msola mpuku papa Fiston et si lui wante to la soude msuru boye mibala ko mibaye na mbetu mobala na yaki premier moko yaki na mbetu ata yo moko yango na sakalo ndeko avant olala kolala ka bonta abate sambela ka bandeko sans prière mawatro tala ndeko ndenga biki na liwa mwasi wana cho princesse yaya na yebi ka olanda biso soko la ndibiso to lo bla pena yoko mais otangi ko mona yote soko yebi ke za yo ça va soko yebi ke za yote ça va mais iso otobeti soki pasteur ala ndibiso akoyeba ke ye moko mwasi soko la ndi akoyeba ke ye to beti yango pona ko penye ba mususu yaya ba circonstance mususu nzambe abina épargner batu yo lingo bala mwasi to lingo sala likambo ozoyoka bolembu tika yaya nzambe épargner ka dene bandeli kuna to feza ki na 22 ans ye moko fiero bino na mono za marié na ngina zo mwasi mama mbali oya ngai na sala pe foyer atikaki mais kokufa ya mwasi na ye sali ke alanda susu bloc wana ya kala akate leko aza moseka nzoka daki moseka te epesi pasi ya kosakana te chose grave papa Fiston nga na poto mwasi wana abandi kobenga ngai siko ndenge nini yo tika ngai boyo ndenge nini na siko mwasi yango akimi église wana akomi kosamba na église ya pasteur moko ya munene ya Kinshasa toyebi pasteur ensuite atangi kombo na ye nklebebi nakainga munoko otango wa pasteur wana te chéri ndenge za awa kutu l'église na biso ba mama ba kenaka poto pa pamba ye solo na pasteur na biso comme ça ba tianga na liste ba mama ba kenaka poto na yaka na poto mona bikisa isime ngana asu mobile na yote tokoyoka na soutien yo na misala mabozo na ngona makambo so salanga ba aventure nzamba épargne ngai libala ese kufanga na yo libala kufanga nini yo pesa mbonga libala bi mbongo libala wana bolia na kabeli bino na kozwa ngo lisusu te moi ça liko yoka te chose grave papa Fiston mama na bango ayeko kufa mama ya mwasi ayeko kufa abengi mobali chéri ndenge za kutu mama kufi yako kunda mama bi mais na mo mutune sala bien te ngana yako kunda mama na bino mama ngana yaki na Kinshasa yo yara ba valise yo ko songa na aéroport na valise to ke mama poto ezaka ndenge nini na yeso na mona mama na bino pour mona poto oboya o mona mama okoyebisa ngana surtout na poto
siko mama kufi o na mona te na okunda na okunda mama te na mbongo te oh osala boyete pardon okokisanga so na famille na za na besoin okosonité na okunda mama na bino te papa fiso na kunda ete famille mabe na sala ki pressé heureusement ça me pas sauver kingai na kota kite tala mwasi ya boye azoka yebisa ono na ko yebisa ono na poto soka ko na poto donc verisa ko na poto o alinga ko yebisa na poto wana ingota trop tard ça comme na poto vina ngenga ko mandenge nini tala ba chance autre tout kataka tout monde na vie chance o ndaba pesinga big singa na liwa soki na ya mwasi wana na ngo suka nini papa fisto alors pour la kosisa makamwana surtout na zongi kisasa papa fisto na kutana mwasi ya kitoko mama bana autre sana etilelo na baliye kitoko mwasi na bala ki ona compliqué salamité na ken ambassade na sali makamwana surtout ba pesi visa toye na États-Unis d'Amérique mwasi kitoko azo kolambelanga elubu nyos to mwasi pena donc naza heureux na mariage na ngai papa fisto tala iso na ngai yango beta bandeko openye bango talisa bango basi nyonso bazalaka ya kobala te avant bala mwasi tala tribune za ginini background na ni bala anglais eza ndenge nini so na kana kibuduki na ngana suka mabe évidemment na zaki kibuduki be nzambe épargner ngata ba boy na ba protéger ngata ya soko za ya nzambe ko ozaka ya nzambe de Dieu va te protéger dans tout et pour tout tala kimia ona koma nango tango na bande ngwana na tindeli mo sa ba photo moni photo mo sinanga ya ngoyo ko benga nga sute ngala yo mariage eza sute mo sinanga osilika banda wana benga pe sute tukabwana tali so na na bombela ki yango pa fisto beta yango pona openye bande ko mususu bakwena erero te o nga kwena nango o to lobakite to lobi. Merci na Mama Charlotte Kaputu, sponsor officiel de la chaîne Oyo, habilleur officiel à Banabino. Vous combien c'est que bien. Merci P, la coordinatrice de la chaîne Oyo, Mama Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Alors, bande koto partager les solo Oyo, ce que sungiote et ko sunga pete de komoko songolo et sikamoko pakala. Dans le baga chaque fois, ce qui to beti les solo boy et que les solo est yo. Au moins que version autobeti et ça yangote benga bisna limemia. Papa fiston, moi les solo wana et ça version yango yango. To ko solo la okoya droit de réponse au PC yango to mettre version au lingi et ça rabongote c'est que bien to suki awa d'ici là portez-vous bien santé de faire à tous chap chap et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement minerval olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale
mwasi na mobali ebongo bino na Congo ozozela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumisa Yondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.